Ok. Avant la prochaine page maloba, na oloba, dès que sur la awa, makama ko enregistrer bateau zalati. Ok, maman. Ok. Voilà. C'est ça. Bon. Ça va. Nous contrôle. Merci. Nakati te papa bolimbisi. Papa bolimbisi mukie. Tantine Pierrette bolimbisi mukie papa. Soki tokoyo ko la prière po to chanzambe libosa makambo po ezokende mabe makasi. Bon, sur les prières, comme moi, ça la prière. Amen, amen. Tu vous appelez un style normal de prier parce que prière qui par la cité. Amen. Seigneur Sozali, nous sommes la Benzambe. Amen. Ok. Tu vous la style la prière. Merci Seigneur Jésus, aux Anzambe, aux Ali, Alpha et Omega. Après le bina circonstance, nous sommes au Misa Kombona. Zambe likambo ne bandeli yo zalaki, tolipe suka nonga ka yo zala. Na kati na ngoza lokole Emmanuel. Mais dans le moment où on va s'engager, mais on va reconnaître que Dieu est là dans le monde. Amen. Papa, peser mes manabiso. Mon lit, mon nom, centre de la carte, dans la conférence autour de ça. Parce que c'est la pour nous détruire. Au moment où ça la pour nous détruire, la ligne sans effet par nous qui sont de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, banana biso, tamboa na biso, qui n'y a pas accompagné biso nzambe. Mon lit, mon nom, centre de la cuisine dans le monde, biso pour nous peser, pour la mabé, pour nous accompagner, pour les zonga. Nzambe, assistez biso. Longola o nisali ya mabeka na biso nzambe na bomoi papa pour nous ça qui na juda le c'est ça qui uti eza musika na komo na Yesu Kristo présence na yo pe moto na ya mulimo musantu pe régner kat na conférence oyo na prier bon par au nom puissant du Seigneur Jésus Christ nous dit amen Amen. 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 Ouais, ça va. Et c'est pas Nzuma Bamboka yo. Ok, ben merci oncle Pichou na parole. Ngala ozanga bref parce que je pense que lobby pour cela qui dit bien, j'avais compris je vais être bref hein, par rapport à ce qu'on avait déjà dit lobby. Donc j'avais écouté conseil et tout ça. Bon par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai que c'est moi comme c'est Ngamoto hein, Mobali, donc je suis le responsable de tout ce qui se passe. Donc j'ai tiré des leçons par rapport à ça et je me suis dit allô. Allô? Oui, allô? Oui, ok. Donc, je suis... Oui, bonjour, Kanga. Ah, ok. Oui, donc, je dis que j'ai tiré des leçons par rapport à ça. J'ai même échangé avec Grâce par rapport à ça. Donc, je pense que aujourd'hui, les Grâce Nangaï, en fait, au final, sur Internet, donc par rapport à des erreurs que n'a origine en Go et tout ça. Donc moi j'ai décidé, j'ai dit à Grâce, il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit vraiment soudés pour essayer d'affronter ça et de passer cette vague-là. Et que tout tirer la leçon pour que la prochaine fois, Boézon a sauté. Donc je me suis dit, pour l'année prochaine, pour l'année qui démarre là et pour les jours qui nous restent pour 2021, je souhaite que donc, mon épouse et moi, tous à la discrète dans les réseaux sociaux. Je sais que c'est son gagne-pain dans les réseaux sociaux. Moi, je souhaiterais, c'est ce que je voulais partager avec vous, et je souhaiterais que ça soit TikTok, que ça soit Instagram, que ça soit Facebook, que ça soit YouTube, qu'on soit vraiment discret pendant quelques mois, parce que moi, je vais faire en sorte que dans ça, là, vraiment, ma casse, pour que n'a accéléré Nini, démarche et tout ça, mais ce que je veux surtout, qu'elle soit vraiment à l'ongwana, réseaux sociaux. Donc, s'il y a par exemple, il y a une compensation à faire, moi, je prends la responsabilité. Par exemple, si aujourd'hui, donc je suis là pour l'aider aussi, mais je veux qu'elle disparaisse complètement dans les réseaux sociaux, comme ça, tension ici, là, et qu'on vive vraiment l'amour qu'on avait voulu faire, la vie commune qu'on avait souhaité faire dès le début. Parce que j'ai l'impression que, comme c'est son travail, même elle va faire par exemple une sortie, quelque chose qu'elle va filmer, quelque chose qu'elle va mettre sur Internet, ça va attirer jalousie ou des choses,
où par exemple moi je peux par exemple faire certaines choses et du coup Internet aujourd'hui j'ai l'impression ils ont un facteur moko ils ont mais ma couple la biso bien alors que entre Grâce et moi on n'a aucun problème, ça se passe très très bien, l'amour il est là, donc j'ai vraiment envie abîma complètement dans les réseaux sociaux et s'il y a des compensations moi je prends ma responsabilité en tant qu'homme pour assurer ça. Donc, le manque à gagner pour les réseaux sociaux, donc, on a en charge, mais au moins, on reste seulement pendant 3 mois, tous à la biso Kimia pour qu'on avance projet Nabiso comme on avait prévu de faire. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et Nayoka et Loko Lobago. Ça va, tu veux qu'il dénonce l'oubli. Tu veux pas nous connaître à papa Leki na maman Leki Basa, parce que nous avons le ballon, nous ça fait des cibles. Tu veux pas faire bango, tu nous avons eu ok. Noko. Ah oui. Noko na batanti bozala pesi bino mbote na kombo na Yesu. Vraiment banda makambo oyo ebandi ezosala pasi. Ezaka bino te bato bozoyoka pasi peut-être bango mibale bamesani na réseaux sociaux bazomona eloko bazosala eza facile. Mais c'est pas du tout facile pour la famille. Des fois, mais ça fait trop mal. Benjirwana et ça la passe. Na yebite libala o bango bala naki ezalaki libala ya réseaux sociaux to ezalaki libala bafanda biso pe tozwa bakoko to sepela po biso pe tozala mabala. Mutu moko te akoki kolinga bota mwana na ye to Grâce ndenge aza wana to Brian bafinga na modèle bazofinga bango na réseaux sociaux wana ça fait mal. Biso tobalaki mwasi ya réseaux sociaux te. Tobalaki mwasi ya ndako. Mais depuis Brian na Grâce babalani eza eloko biso to satandaki na ngote. Nga na okosa bino te na ozala bref na bino. Nga kombo na nga mama Pierrette. Nazaki vraiment catégorique ya libala ya Grâce na Brian. Ngai tango bayaki kotuna ngai na boyaki na lobi mwasi aza na réseaux sociaux bafingaka batu. Bolimbisa nga aza mwana na bino aza kompa komi mwana na biso. Nga la boyaki Brian a convaincre famille alobi te wana ezalaki makambo akala atika a changer aza susu bongo te aza mwasi libala mais nga na kolobaka nga mutu na gagner parce que Brian azongi na sa makolo na nga bango wana bazongi na kati internet bazongi na réseaux sociaux nga na kokama batu baloba ke Brian aza na famille te bao nyonso bayaki kobala Brian bazaki batanzela obaye kobala Grâce bazaki bandeko makila Brian propre kobala Grâce nazoyeba te makambo ezobima na internet soki ezowuta wapi tozo condamné ka Grâce te tozo condamné pe mwana na biso mais na kokotela Brian te na yebi te loko nini biso toyebeli Brian na makambo ba réseaux sociaux tezo leke la famille mobimba Brian aza mwana moko ya livre biso zo leke la biso Brian ndinga komi kosala ba vidéo ataka na internet tozo ba o eza mvutuma to eza likamuni mais biso to osenga bino boza ba papa ba mama moboti bozwa Brian na Grâce lokola tozwa bango lokola bana na biso to aider bango batika nzela internet to eza lokola eza na kindoki moko boye batu bango bazo comprendre te parce que baza déjà na kati ya monde wana ekobote loko moko te biso toza na bandako toliaka pona internet te Brian azoki mbongo yaki kobala Grâce ezaki mbongo ya internet te internet ekomemela bango eloko te ezozokisaka mitema na biso ezozokisaka mitema ya batu vraiment nga Brian ndenge nazoyoki azoloba pour quelque temps nga nazokamwa parce que nga nayebisaki ye soki tozosolola awa eza po Grâce abima na internet définitivement akoma femme au foyer mama oyo akoki kokumba ndaku oyo akoki kobongisa mobali na ye aloba na ye papa soki aza aposa koloba
na boye kokota na balive na bino ya makambo mama na kati yo parce que amona oza injuste oza olo makambo ndire eza makambo olo eza mpona nga eza injuste te limbisa so ne obetami mabaku mama mama ye mama olimbisa te naolaka yo pesona monga exemple pesona monga yo moko grâce à sali zela na yebiso mama grâce à sali yokana sisa bakoloba eyebisanga mabe grâce à sali apasi na internet oyo asaliri pour ke mwasi ya libala ahonore mobali na ye te oyo ahonore famille ya mobali na ye te oyo ahonore mpe famille ya mwasi ya biso bamama na ye te ezopesanga exemple zela mama zela mama nayebisa o sikoyo toza yo lobi nga na na parti pris mais na parti pris te peut-être ocomprendre ngai te omoni grâce azalaki ye moko elenge azalaki na vie na ye ya internet toyebi avant grâce babalana na Brian bavideo ezali mama archive internet ebungaka te etikalaka baarchive ezali koma babande osala baguerre na bango na internet mais nzambe oyo asalaka kati ya bato kaka biso bato tokomprenaka te ka ye mo nzambe moto ayebi nzambe aye kosala tokolubenga yango eza grâce nzambe asali grâce bango mibale bakutani babalani parce que Brian mpe azalaki na vie na ye peut-être vie oyo azalaki nango ezalaki vie ya malamu te akutani na grâce babalani grâce mpe azalaki na vie na ye peut-être vie oyo mpe azalaki nango ezalaki malamu te bakutani babalani ndenge babalanaki wana mama ifalaki grâce atika nzela balobaka deja lilala moko soko osangisi na malala kopola mama nyonso ekosala nini ekopola tomonaka mwana mwasi oyo mamike lokola moto ya liboma me ngai nakomi nalandaki miso moko mamike alobaki apres libala grâce alobi grâce tika baninga mama baninga bazana bakokozwilo jalousie oyo yo ozokanisa moninga wana alingi yo mais yo ozokende koconfie makambo ya bali te ya la jalousie derrière bolanda vie ya libala ya grâce na Brian libande bandi na baninga falaki batika baninga oyo ya mabe oyo ya kala yango makambo oyo ezongi na internet wino kolingo loba allo mama Maman Leki, nana lobabo. Ozali Maman Leki toza mwasa noko. Ah pardon, s'il te plaît. Oh solo bozali Maman Leki toza mwasa noko. Nani? Na tata mwasi ya Brian. Tata mwasi. Bon, na lingi na lingi bite, excusez-moi mon muke, so ina ya bande koloba mais so na ngaki na yo simsa parce que makamu so loba ezali na ba question ezali na makombo zuluba. Ya nda précipiter qui faut poser mo ba question. Na loba boy. Si ya tunyo question pour répondre à la question posée au dit. Ça poser yo répondre ti a tunyo boy. Banda grâce na Brian babala. Ko ni ko ya mabe grâce à sali. Ko yo monte grâce na sali. La question est posée en Wana. Peut-être l'aime se comprendre qu'il y a tout le monde. Et l'eau qu'on y va grâce à ça, depuis Bambala n'a Brian Tilelo. On y est de Goulouba. C'est ça la question des abonnés. Il y a une question pour l'aime se comprendre. La question des abonnés. Exposition internet. Et ça, bah, justement, moi, ça liba la té. Papa eloko nyonso eza eloko na bango bazosala ya foyer na bango mais vie na bango nyonso depuis babalani eza sur internet balia lipa bamela ti balia lipa bamela ti eza na internet boyebi te jalousie nini bozobota demo yango te mosusu demo yango mpe awuti na ye na bango mibale te awuti kaka na bata libanda wana eza conseil ezali wana ezali te ke non famille ya Brian on dirait boye ko bon insulter biso ko marquer biso respect makasi je suis désolé bon on va encourager ntango bovandaki bosali na orenye bokutana biso bokasi bokasa kitawa banani mpo boya na badiscours ya modele boya nango wana
On doit pas avoir besoin de manquer de respect gratuitement comme ça. Tu vas dire manquer de respect parce que Brian a mon bali, a bali moi à la bicho, vous est-ce qu'on a une domination, on a une manipulation mon boy. Maman n'a jamais trop dominé Bino, jamais. Jamais. Attends, écoute-moi s'il te plaît. Parce que ma gambo loba, on a pas de CGT. Grâce à ça, il y a un monde à YouTube. Alors ça va des ordres, on va dire que ça dit moi, que ça nous coloque. Ata yo mama ozo loba nanga na loba tozana batona bali passer na bo jeunesse na biso. Ça c'est na bo jeunesse na ye, a fait ba vie na ye. C'est pareil comme monsieur pense aussi. Alors grâce à babali na qui mande sujet. Grâce à babali na Brian. On a question na ngai ngona grâce à ça, grâce à ça limi. Grâce à ça so ka teli pa na télé na vidéo, a fini mon tout ma que me respecte. Ce que tu continues na nini, a manqué de respecter, a fini mon tout. Et le bagage, ma il a des réseaux sociaux ndélé. Grâce à ça femme facile. Sinon là que ça malobano sonoba. Là vous sur YouTube, d'accord. Ce que Brian, ce que ça mon tour atanga mon tamayeli. Oui maman. YouTube est un monde à grâce, les réseaux sociaux sont un monde à grâce. Il fallait se connaître grâce à cause de la bonne réseaux sociaux à ça la bêtise. Au lieu de Brian Moutaï na makambo na réseaux sociaux mais bon ça beaucoup ça bon ngabo longola bon c'est grâce na kasa makambo. Maman to logolité comme ça yo kanga bien té. Loko grâce à ça. Avant pour nous que na ba sujet na biso maman boye bisanga parce que grâce à ça mabé na okote l'été. Ok. Maman Sylvie, merci. Maman Sylvie, merci. Je vais donner la parole à mon oncle. Là. Il va parler aussi. Après, il y a le bas par rapport à ça. Maman Sylvie, allô. Bonsoir, la mission de parole sur Brian. Et là, on a le bateau, sur la poteau, solution, il y a ma guerre à Mickey, ma problème à Mickey, tous à la contre pour te soeur, peut-être Brian, ou bien Azamabe, ou bien Salaire, Moro, Toro, Lukato Bongisa, ou bien côté maman, sur les règles, Toro, Lukato Bongisa, ou côté papa. To luka solution ko zala to avancer bango ba kende liboso ke to luka ba biloko ko luka erreur nini boye ce qui va lui peut-être décision peut-être o asuka nga lingi ya to so la pena Brian nga tuni Brian po mutu nyoso aralinga ka mwasi na ye po mutu so ko mwasi na ye e so ateka na ndazandu amoni ke na msu liba ko oteka na zandu asepeli na ngota bitena lingi te mo so ateka na zandu alongoli yo na cheke ke pa et il y aura toujours bon Brian na mwasi na ye siko fo to ye ba Brian est-ce que lingi mwasi na yo azalaka na babiloko ya internet wana ou mwasi na yo alongwa na babiloko wana bango kita bango mibale ya kosolola yango ya koyeba soki mpo mutu nyonso alingaka biloko wana te mutu mosusu akoza ne prêt ya kobala nde mwasi ana internet bazolibala na bango bana bango na esengo boye nyonso alaka bongo tiko fo toyeba plus Brian nayebi so toya mikolo toyeba plus est ce que Brian azali prêt ya koaccepte ke no alinga parce que aliyebaki ye alingaki yebikaki na internet soki peut-être akocontinue soki peut-être akocontinue ou ceux qui peut-être à repérer ba moyen pour pas solo na ye pour y a na mobile y a na maître ya foyer y a na maître ya famille maître ya famille na ye entre grâce na Brian il t'a maître ya famille na ye donc le basu que y a pas Brian à solo na bino aye bandenge nya ko ça parce que yem ta on va na grâce biso to va na grâce te biso to va na Brian te et là ba on balé ba on va ensemble so peut grâce à Zali ceux qui déjà quitte ba on balé ba ye ba ceux qui mobile autoriser moi si na ah maman na lingi ya to sala boye poto sala ya bango mi balé ba ye bane biso to za na poto pousser to aider bango ba ye baneni ba ko kende nzela bien Boni. Donc, la ligne plus là, dans la bref côté, on a donc tous dans la tour. Alors, lobby? Ça va, même des parole. Même des parole. Ça va, soit parole, reste toujours encore. Merci. Encore une fois, bonsoir. 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 Senga makamse zo senga ipo bato parents ya Ibrahim tout comme ce que ta parents ya grâce na lundi étant très bien na lundi introduction na ndinga lobby que non azaki contre pas là haut par rapport à ma modèle internet et ba fille internet pour dire que
Brian aza genre neti Brian aza garçon moko bien éduqué, bien instruit, ana ba lignée moko boye, koyo ye ko so moi sur YouTube eza niveau Brian té en quelque sorte. Brian asali lo moko oyo et grâce à ça la lignée ya Brian comme tel par rapport à ndenge na comprendre ndenge na ngana na ndenge na sali ya analyse ya suka tia zungu na makuna ye na mabete c'est comme si eloko mo ya bongo c'est un garçon sain, c'est un garçon bien éduqué, poli dans la classe moko boye ya boye na boye Brani dans la vie kolinga grâce ayeba ki yango très bien que grâce à sa fille à YouTube à ça à l'internet qui grâce à Ndima ki Brian grâce à yeba ki que Brian à ça garçon hors ya internet hors ya YouTube c'est un garçon intelligent il y a l'ingénieur peut-être qu'il y a son mobile moko na vie na ya bale ko souhaiter pe bongo qu'il y a son mobile moko za oh musalo ya salaka garçon distrait bali mo bongo à mon équipe Brian elle qui na logique wana yango convaincre que grâce yango peut-être ndo ka poso convaincre que nga zo sola na bien na mo logique na eza boye na boye moi j'aime pas na ko linga te garçon moi za la trop mature vie au saute ba bilo mo ya bongo ezala ki pela par rapport à qualité au grâce à lingaki libala esalami aye asengi topesi nyonso ndenge nzambe asungi mpe libala esalami yango namoni mama Sylvie azotuna ke jusqu'à présent grâce fille ya YouTube fille oyo batraitaka bango baza mayele te baza bafille moko terre à terre siyo bino te na bande bato peut-être baraisonnaka parce que komona sikoyo ye grâce sali libala na Brian intellectuel mais comment après Kalibala na bango après makambo bandi déjà obima na internet après libala allez pour makambo ebima ke donc grâce nda bimisi yango ou bien grâce makambo ebimi na kombo grâce contrairement makambo bandi na obima na ye nano e bandi na ye Brian makambo Karim Mokonzi et ya kela ko tuna Karim Mokonzi libala avant ko me pas grâce ndefi wana ko ko saba émission afingi asanyo sa ko sala na moment na grâce à quoi go autrement des fois ça le bal qui le roi na bali na tie point na ba futilité to na ba émission buzoba jamais d'émission na dans la bandi vie ya sika na presse mu kongo na makambo o eleka ikala na ko sa ko biloko ezali et honorer mon bali na honorer famille na ka ko bali comme je suis pas di ko makambo ale ebimi ndeni soto zongi susima muke la fille là Magali Kongolo aza fille internet ma fille ba bêtise l'internet quoi cette fille là avant mariage na bango je crois ezaki soki quelque chose je crois ça en décembre ba utaki voyage à février mois mars non c'est ça ba uti a usu d'ici na grâce ba ye la fille là bengi grâce que non ba bengi grâce ba c'est que vidéo ya Brian eza ya maboko ya fille wana Brian ka ye wote na bana mari asalaka biloko wana te aza moto ya bamonde wana te ndenge nini YouTube ndenge soki nini vidéo wana ekoko se retrouve kuna na ya bana non grâce à ça kwa tete alors grâce à benge nga zai na samba benge mama oka makambo na oyoka ngai makambo ni ali mwa mwasi na bandi ko relate pe arbi yo soko tia tembe vidéo ya mola atindeli grâce vidéo oyo Brian atindeli ye makambo nyonso Brian aonde koloba na grâce ke non nazalaki na hôpital nazalaki internet na bafoto atindelaki yango grâce yango lobi tosololaki te bafoto wana mpe atindeli fo na mwana mwasi wana na mwana mwasi atindi mpe foto ya transfert ya mbongo atindelaki $100 la fille a demandé mais yo neti mobali ya grâce neti naomona mpo grâce abandeki kobomba Brian mais une fois bakenda soki Dubaï c'est comme si photo moko ebimaki bato so barepéraki yango atuni on dirait yo mobali ya grâce naomona bilomba bongo ye fia nazoba ke Brian awangani non c'est pas moi c'est si c'est la bilomba bongo alors ekomaki problème bengaki toluka solution ntango wana balibala akotenga esalama te mpo grâce azalaki mpe catégorique azoki badécision non nakoki kondima te yo oza kotaba mondo yo ozwi na numero ya fio ndenge nini ndenge nga na fio na mpe tosolaka te aza nini camarade na nga komo yo okokóma na niveau ya kozwa numero ya fio pendant ke fio yango bafingaka nga banda mpe banda ofinga nga na bareponda ye te fina nde toza no fiancé légalement asala grâce baga fiançaille wana makambo wana ntango esalamaki alors bayaki kokende Afrique d'ici pardon Dubaï ya suko bakendaka mpo bamele kobongisa likambo wana
grâce à ce qui décision que non ici la balongo mon abaleka ko conseiller ngai mama libala ezalaka bitumba ndenge bozokende kuna ozala presete boyena boyeba wana parle na biso papa ko conseiller grâce bayokani nde grâce ayebisaka mama on a arrangé c'est tout makambo esili oui andimi berère na ye bwana ndimi boyena andimi c'est que ndenge mo mosa bela solo mais c'est pas possible ndenge ngala o ndenge oyebisanga po kamwe pour monde ona bele babanga kango eleki ndele ko baye ko mama réagi makamba Karim Mokonzi eko bibala ba émission ko ko sale ba ya sa ko bala Karim Mokonzi grâce à tout neme oyebisanga ata eloko te avant na to bala na ke to le kana ndela respect déjà vanga pas to le ka pas ceux qui passent wana bon bazanga mwa mwe biso kwa ça avant ça azaki na mwasi na ndako bavivaka ipare ndenge grâce à so esikenga bazana azana na mwasi na ndako déjà grâce à yebite ya bombela grâce à mwasi déjà na kati ya ndako après grâce à comprendre yango mwasi na bien est-ce que ça c'est ba melas ça dit ngai na villa na jiva na villa na ko bana on m'arrêter ali singa te kaza mo azana na mwasi na ko na ba ndelo zolo ba toi grâce pas pour acheter ba précaution nde yemo la ya villa na ranger makamna ne bakabona fi wana ba continuer grâce ne ba les autres mama aza wana za na jibrani lokola mwana oyo nga na bosi na nga tango so bakibo ça va conseil ba ka bana ba kweza ka bana obenga ngai fils ele nga na bandeko na nga po grâce à ça moi c'est liboso na famille na biso nyonso nde to boti na bonda liboso mais ya grande sœur na nga na oloba ba ke fils ele to ça problème na bra ta ya mukete kata bongo na soirée kaka mwana na ngai problème moko te to fandi ka nde to fanda ka pe boye baza ba nouveau couple sika bakozanga mpe be compression tata ba couple ko basa 30 ba mke sanga ati bakozanga ba problème oui et ça arrive parce que baza ba nouveau marié ayebe azaki na voyage pardon atindala grâce soki pe mbongo ipare soki grâce azoka retard soki okende ko retirer soki mbongo yango bibilo mo abongo esala neti mo retard babilo mo écrit mo discussion entre bango mibale nde écrit discussion wana ye azosilika azosala bazuwa neti peut-être Maman, excuse-moi, maman, tu vas m'excuser, je vais te couper juste. Non, tu vas maman 6. Maman, excuse-moi, maman. Brian, tu vas maman 6. Ok. On n'est plus ensemble. C'est là. Et quand ça m'a dit, c'est un garçon à ça dans le bureau, à ça, comment et bandit les lotés. Et bandit les autres, troisième fois, il y a un macambo. Comme il est troisième fois, macambo. Et bandit les lèvres, moi, macambo, il m'a dit, somme, et internet, donc, les arrêts, moyen pour te stopper, aux arrêts qui étaient, n'est pas bagir, n'est pas camion, n'est l'équipe, mais le quoi, toi, parent, tout le cas, 14 pesos, 5 sabango, tout pesos, sabango, qui m'a pas continué, va avancer, bien, ok, il était dans la couple là-bas, ok, il m'a cambré ça, tout côté, on peut ça va avancer. Oh, et où tu sais, il y a pas longtemps, j'ai pas ce qui 2 semaines passées, en haut, Brani, Ayaki, anniversaire à grâce, elles sont mis. Elles ont la porte parce que non, elles ont marché, moi, à la concours, elles ont reçu la pour la marché, elles ont pas concours, elles ont qui, je sais pas, on a payé la porte. Et ayaki vendredi mais on a kuna dimanche na tongo là c'est une photo qui est émission na boka nini na kananga là c'est une photo accompagner to kende ya ici parce que linga moko bato wana bazobo ya ba makambe bele ngi ali ko expliquer moi c'est na déjà été atiki grâce na pongi abimé le na grâce qu'il a que kuta na bato oh il fallait to pour comprendre na bazali banda hôtel na kuta na bango wana ndeka so aki akuta pe soka na bato so pa kuta na pete kusa pete yebite na ndenge abimaki aubira grâce à partir à l'aéroport en Djibouti donc ça déjà à l'aéroport en Djibouti bon yo kei bon tinga na pongi na chambre kabo isolé kabo ndeni na bato na ba boyi na voyager na yo yango na kino na ezati ça na souhaiter bon voyage à kei ko kele ya kei et qui soki quelques minutes camarade ya grâce nda ko benga grâce na ni ko isa grâce que non brani m'a appelé parce que brani somba ki singo awa asadina ti ma on grâce à boyi ko a bossa ko enregistrer on sur la live WhatsApp na yo asale la kana photo wana là aussi on a bengi a ici grâce que non brani m'a appelé est-ce que ça soka tetembe alobi tinga ngani ko appeler at bengi yo grâce à ce que asale camarade mo ko j'ai abina numéro
comparer. Allô? Oui, moi je suis là. Je ne sais pas si Batouakin Bazar. En attendant, c'est connexion africaine. Moi aussi, je suis là. Nazo, mon connexion, ça a moins problème. Bon, mon ni, nena lo baboui. Nena lo baboui. Ngai tam mvano lubi. J'espère que non, ou nyo se na to ba avancer na makamusu. Zongi na sima par rapport ya tata mwasi, abaide o ya bisi. Parce que na tika ko lo ba ko lo ba sima. On a tika ko lo ba bino ba sima parce que to yo kapel bino nan. Na lo ba na ma tata mwasi boye. Tata mwasi ko ya grâce. Allô, Simplice. Allô? Allô, papa, nazo yoka. Ça va continuer. Loba, continue, oui, continue. Tout cas. Ah, nde ayeko. Moi, c'est la bengi grâce à numéro mobile. On garde à comparer à mon numéro moi. Alors grâce à eux ils ont la tout est-ce que numéro est comme pas fille ndenge nini to sito yo kana kina yo na makambo yo tshele kana internet o fido salaki yo ko kiko benga ta camarade nga moko te eza la collègue ya musala eza la camarade nga présenter plus jamais pour nga ba pesa concert ba mama nga na benga ka ba camarade na ote na benga ka ba camarade na ote yo ko benga mutu na en dehors nanga so lo bakere aye bisanga ite intention ezali ya ebisi grâce balobi te moninga na moto kutani ne awa alobi asepelaka na Brian pardon na fille wana Carmen yango acharge ngai na bengela ye fille wana mais non grâce à lui mais non yo oza Carmen mutu munene kaka lelo okei kaka soki mboka ngo soki nga kuna yebi kozandela kananga mais la fille nde azo apprendre ngaki kozala lubumbashi po oyebisi ke non okotindele même bia alando na lubumbashi donc fille oh benga gasa bino benga kinga te ote na zena crédit benga on a crédit mon no bengi Carmen et puis numéro atindeli nga yango numéro yo kei nango to sito yo kana ino makambo yo ko leka to sala ki ba close ke ni jamais yo benga su camarade même tout mo internet te même ba proche na nga écoute na sala ngo to na benga ba camarade mais nazo mo neti ba conseil yo so ba pesa biso dire ezo simba te c'est comme si nga nazo appliquer ba conseil o ba pesa nga mais yo so ba appliquer te tina ndenge makambo anniversaire mama anniversaire nde elekaki nde grâce à ça asalaki yango apo alave quand même image ya grande ndenge azalaki sali l'internet bafingi ke adefaka bambongo adefe bambongo asala mariage makambo ebele c'était ça basala eloko moko po balave image na ye balakisaki no aza ndenge wana bato bakokanisa te ano eza ide abe sosalonga ndenge wana c'est pas que basala yango mpona balakisa bato bozwi na bango to minimini non eza sens wa te tout comme quand netantine olobi to continue kopesa bango baconseil to continue kopesa baconseil bafai baza bato fo bachanger mais ntango yo oye na ntango obandi lisolo na yo pardon ntango obandi koloba otie na baconclusion bamoko kebrani grâce po akata mosala mobali nde azalaka na mwa di mama na 21e siècle oyo aza bino kofandaka na poto kuna biso kuna kishasa na si bakota lwaki mwasi soki alingi asala mosala aza droit otuna mobali te ata bala ye légalement bapekisa biloko wana ekomaka violence fait à la femme batelemela yango sikoyo bino kuna na poto kuna peya droit koleka biso awa directement oyebisa motu kata mosala nini asalaka yango wana bakataka motu libongo nano te yango limoni maasivi azotuna sikoyo ntango bino bozwa décision wana par rapport ya grâce ndenge osala mosala na ekutu grâce atiki bémission ya pambapamba komosala bémission na ye ya koyamba bato normal azwi mpe contrat na chaîne moko émission nyonso oleka tournale mosusu 2 ou 3 fois par mois kuna asalaka peut-être akosala yango biso tozomituna question grâce ayokisi biso bamama na ye soni na libalo banda babalani kote nini to ayokisi mpe mobali ne pasi kote nini toyeba to tomoni ndenge nga na relate bino histoire omona makambo nyonso ndenge ekele internet eza nde Brian grâce te ok bon maman le contraire donc nde bamamaki etourne motu akokokisa makambo internet ok akosala te me motu biso tomonaki akosala makambo na internet ok asuki wana bon ça va nena loba bo Brian Martin pas dire Martin peut c'est bon, c'est pas grave. Nena loba bo tout surtout toujours pour avancer surtout le barabu to pour avancer ok pour avancer dans le sens parce que toujours au rond point mama tata moi c'est na loba bo makambo timbandi poto ko na page musuto to me kana côté to ko na page makambo timbandi
ndinga zawa na za témoin et moi yebi pourquoi makambo comme na niveau oyo ça wana za no grâce za no panzu ça grâce ça panzu wana zolo bateke pour grâce za mwana ngati za no panzu parce que dans ça clair na za na pour tout ça pour no kupesa moto lu ba ça clair alors makambo pour na biso to lungula tango déjà to lungula ki yango za lo baike no azana makambo ko lu bana biso makambo na za lu ba tonga na pese parole tata mwasi ko compléter na makambo ko panza lobi yuko ko so na simate pinta mo so na sima olobi siko panza moto ko so na makona ngakaka comme si pour na yo ko se fait na makona se fait na libala o teti siko kaka non se fait la na wote ne bandeli noko na kati yo te nakoki kozala te ke soki na bande kosepela yango ntina suka te nde na ye kokota kasi yango nga mpe nazoya biso te yokanga bien noko yokanga bien soki nga nazalaki toujours contre mpo nayebisi yo Brian ayaki koconvaincre biso alobi oyo bino mobande kokanisa na internet eza yango te e biso nyonso topesaki ye confiance tozongaki na nsima na ye libala esalami nalobi mpo na nini Brian azongi na sa makolo nanga mpo ngai nalobi bato basalaka émission na bainternet yo oke lisusu kuna okokota na kati ya internet elelo basuki wapi na kati ya internet omoni na sanso nga nalobeli soki nga nazalaki toujours contre ya libala oyo nde nazwi temps oyo nazwi te parce que ta mosusu yo tozala poto biso nyonso lero oyo mosusu nazalaki na likambo moko nasala lelo me na ndimi koya seko na ndimi kofanda awa seke naa na posa bano bakende liboso. Ça va. Bon, papa, je vais le babouya. Oui, papa. Idée au lobby que non, il y a grâce pour nous monde que non, grâce il faut attirer les réseaux sociaux. Continuer les réseaux sociaux, n'est pas une mission à YouTube attirer un monde surtout n'engagé. Ok, c'est bon. Maman Sylvie, papa. Ok. Martin Souza ida olobolobi par rapport à propos ya makambo utulika. Après Panza oloba après Martin. Ok, ça marche. Maman Martine, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir Brian. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Martin. Bonsoir. Bon, na loba boye. Ebite bozaka na tata mwasi na papa leki o boyaki na awa to papa leki musu. Non, ye wana tie mupanzi ye na sula isu na ite. Falaga nzala ingeza te ye oyo bosola ne ye alandi oyo abayaki na epa na yo. Voilà. Ah d'accord. Papa leki musu. Ye papa leki nani? Guy, donc après Dani, Guy. D'accord. Bon, tu n'as pas le baboy. Nenga personnellement na osobi na ko intervenir na ko lo mama on dirait tozo ngasika moko on dirait tozo balukisika moko. Toza ngande na zabwe na bana. Na mama nyonso nde toza ba mama misato. Mama afanya na grâce mingi pesa ngai. Zangai mama afanya na mingi. C'est ma fille, notre fille aînée. Nde to benga Brian notre fils aîné. Moni oza na bana ndako. Je vais donner un exemple. Oza na bana ndako mi bale to misato. Mobota ye kola bana. Mwana wa oyo Brian inga kosaka mingi. Alinga minga bima libanda sakana. Donc il y a linga kusakana. Mais oyo papa Guy alinga kolia, alinga na kolia. So pimelie ba céréales. Olela, pas linga céréales. Tiko mama oyaza observatrice, opinion mwana par rapport à loko yo monike, au privé loko wana webike azonga na nzela. Ndenge Brian alobaki ke afrapaka place esala pasi. Soki na ina frappe Brian na privé ya bima libanda obima te oti ova na ndako lelo fa na ndako obima te.
nayeba asali nini nde tozoloba. C'est comme si bon se concerta qui quelque part une conclusion pour binon pour ya to beta le bon on a mis ça ezaka boy eza bonté quelque part surtout sali bon c'est injuste to aider brand en tout cas désolé mais to aider brand parce que on n'est pas là pour les crucifier tous waka brand to baka ni kulusu te pour tous les parents tous crucifier mais il faut ayeba faut avoir conscience ayeba ce qui monte dans une conscience te a moni pe danger likambote a otikate mais tant que tous linga to mélanger makam de place danger za yango pour na ya mona que ça normal na continuer na marche pour grâce à ça na ezate bazo zo pas grâce mais tous lo baka vérité parce que quelque part bani na libonde lipo la ça tous ba na nzambe il faut tous na kati ya bosolo tant que tous lo ba bosolo eza ya kolobate eza na misala etambole longo. Ce qui est là, c'est parce que Bran il a voulu. Dans le bas qui a un lobby, il y a un mobile nandako. Mobile nanga en aucun cas, je l'ai dit, en aucun cas, on sautinga y a bien un camarade nanga et ça le matin. On a pendé na zaboye, na on sauté mobile nanga na bien un camarade. Et ben nous même si tu es marié, tu as pas la peine à bon mois, na tu outil na bon mois na tinde to komi pour dire que na yebi ba camarade na ye avant to ba biso nyoso to bala bala to koma na babana to yeba ni menace na limite na ngai ba obenga ye nene ni lo maya mera za na la passer biso ko lego to solo li na cadre wana maintenant je téléphone na ngana benga camarade na mbana ngi bandi ndeni kaya maladi kaya urgence to nini ka bona osala ngoti pareil yeba ko sotinga te quoi que nous benga kamoninga na ngai le sale maté biloko wana il faut comprendre ngo eza na mama kambebele tant mon tabalité eza différent tant mon tondimi ko soit ozwa ba Romeo mire na nga mtazolo ko ba na toyo ko maxi lo ba toyo ko omoni tant mon tazu décision ya kontima ko banda vie libala il faut ka taper ba biloko mususu même la fréquentation il faut qu'attendre au pays même amitié oh moni que quoi apporter rien attendez que ça besoin na moni et là on est foutu en athée nga rosa na za ndaku na so yele nga mama solo ya na zo fona na va partir au moins na ba une fois deux fois trois fois na éviter na ngana ndenga mabete na koti ba na chambre na ngana yeso take na koti na ta prière pour na moni li solo na ezo kotela ngelo kama la muti bakimaka mabe bakimango mabe bakimaka yango yango liloba nzambe ezoba na biso moto amayele l'homme sage amonaka mabe na mosika mpe azokima ye ayebi danger eza na internet ayebi ke bato oyo ka nde tosangani boye déjà enregistrement ezosalema il suffit ka numéro nebima na telefone na motu eza déjà chantage osali yango une fois osali yango deux fois osali yango trois fois eza so normal te d'autant tolinga tosaute yango po tolobaka ke no banda lelo grâce kata internet quand ça okata ngo avec l'état ndenge bango mibale bakoyokana ata to ana poto ngana uti musalati mobali nanga sala le bita sala te asala asala kasa azana famille na ye azape na bato même ata famille ke même ka mobali ndenge bana ndako akopesa be mobali ne cadeau kolobanika ke no kata couper court d'un coup comme ça quelque part qu'est-ce qu'elle a fait akoko tika na ye na tolobi te ke akoko tika ngote akoki ko tika mais ali comme plus beaucoup plus ya bango mibale avec le temps que tala boy on confère que mon que notre tozo linga ngote pour na raison boy pour na raison boy c'est ça mais na lobaki na brani la fois passée on moni ba réalité internet ba traité de tout tant ba bimi ba lobaki grâce boy bobo lelo ba bimi ba lobi boy boy mais non on est singa na moni na yebi que ça c'est du mensonge tiko yo koma na niveau na biloko mususu nzamba alexa biso na banzela mususu poto zo mail mais tant on tozo boya ko comprendre au foot à d'une manière d'une autre biso tozana te ka poto fana nde to sali connaissance pour la première fois ezaka pona kosamba poani asa to kombenga na pebo tata mwasi andeni ni kama sipo zako teni biso to ya Paris est-ce que to ko le kandaku to mona tata no to pesa mbote to ko sola pe na ndenga po poani ka pona mamba brand na grâce c'est ça poani oye papa leki andeni toto ana likamba pe to inviter bino boya na koto bwa ko fete koto vacances pe ko za ese bwana ko ya pe na bana. C'est ça la famille, biso to viva bongo to viva na famille to na molimo okabola te. Kande masi va zolo ba so likambo ba hotel nga ba tele melanga a.
emo pa lobby no pe vanda nye yoka I lobby pe ezate ke po naza mama to naza ndeni non nena yebi ke alo bananga na rancœur te alo bananga suki poisa nanga mabete so ninte wa naza mwana o akoti na kati ya famille tant to lobby mwana ezate ke bébé tozuye mwana na biso abaleli biso mwana honneur ya pesi biso pe tozongisela yango eza bongo mais tike tout le temps ba n'importe quoi le makambo oyo okosala ngo eza kotulika mbate ya yo te yo moko. Voilà. Maman Martine, si tu appelles au Katayo Bouké, excusez-moi, Mambo Lobby, oh, tu as basiko ezali, oh, Mambo tu as basiko ezali, synthèse benda ya bamuno soto lobby, donc lobby qui to comme casse, na CP na Mambo lobby nyoso, ozu para mutute au lobby comme c'est qui au fa au lobby la CP li mais conseil, nabi conseil ngana eloko ngana lobaka, pardon, eloko ngana lobaka, ba Brian na mukolo, mwasna ni grâce pe aza mukolo, grâce na Brian ba mukolo. Kita Brian mo eloko auto ba décision auto loba non lobby et là plus bango mi bali pas biso ka ba plainte à Brian na ya ko plainte d'après tout sur la ya makambu ou est salé passer ou peut-être grâce à Rosa na o bino boko zo attend peut-être sur la bino parce que bino bozana pour abo aider pe grâce dans le sens biso peut tout pour aider Brian vu que ba moto soli na Brian pardon voilà excusez s'il vous plaît c'est là s'il te plaît. Papa, excusez-moi, au moins d'un temps, on bengani parce que tous autres se considèrent que tous a famille. Bengani pas tous a famille. Tant que le linge sale, c'est là ma famille. Ce qui pourrait avoir un problème, oh, grâce à ça, les gens m'appellent. Oh, même si on pousse ça, maman, c'est le moment où on alors, on a sisi dena lobate. Na koma na suka, eloko na loba, na koma na suka, na lobi que non, biloko to ko loba. Soki quelque soit façon biso to ko vanda to lobby, o nyoso to ko loba. Mais décision ya suka o ya makasi eza e uta pa ya Brian na grâce baromi balé mo ba vanda place moko, ba balé ba yebani ba vanda mi balé ba yebani ba comportement na bango plus makasi. Biso to pe na conseil o to zo loba. Biso pe to ala to da biso to da ba marié, to za pe na ba problème biso ba couple to yebi o esala ka nini. Bango pe baza ba jeune couple to imoni ke no ba yena makambo vers biso to sunga bango yango biso soki ta ezali boko zwa ta ya ko sunula na Brian a privé peut-être après ça bino ba kie ba biloko est dérangé peut-être pas ya grâce peut-être dabino pe comment t'appelles dabino na grâce pe à ça qui était ba biloko est dérangé par Brian boko ye ba peut-être to ba neni ya ko sala ba on ba le ba so Brian lo ka bino ezali loko moko boko so la a pe sango a précisango bien parce que lo ka lobi ye mo ka zwa charge be mo a expliquer binango bien et loko ya lingi boyem da linga moi sina za la bongo donc Brian na ko pe da Brian parole lo ba wana ni papa Lévi dena lo baboy Brian oui l'oncle depuis déjà bombalani déjà na grâce ça fait au moins 4 mois sur le bas c'est ça na 4 mois aux mois ti uza esika na yo grâce pas esika na ye yango ba promise c'est porcelaine na nous ningeni pour nous allons ensemble makambo tu bolo ba o ko na ngala mutu tshona mo parti na OK yo za côté mususu grâce za côté mususu OK yo za côté mususu grâce azo sala émission na ye makambo zo sala peut-être on zo mona je sais pas na mobali mtamtana ndenge na resonaba les mususu za les mususu jalousie zo pousser les mususu o agir na makambo zo ko agir on sait jamais vous raisonner ndenge nini ko ba na grâce projet na bino projet d'avenir pour vous ensemble ça ndenge nini avant toi tamé makambo mususu to mekano fa na sujet wana na mwana ya grâce atika musala to nini ils ont makambo ça part grâce à tika musala tango abino mi balé yo moza ko orienter parce que non grâce au sala émission boye sala boye au sala te so boza ensemble OK grâce à ça na côté nous côté mususu alors on va raisonner nini pour na bino bande boza na grâce boza la sous-amène ensemble OK tonton Pichou bon je pense que, merci dans la question là, je vais essayer d'éclaircir. Tonton Pichou, je pense que ce que tu avais dit hier, en fait, genre grâce de parfois, tu t'es plaint hier à jouer téléphone, tout ça, faut que tu t'es plaint chez moi, faut qu'à jouer téléphone de temps en temps. Tu as raison. En fait, la procédure pour que grâce à Yapoto, j'avais commencé ça depuis le mois de mai, avant le mariage, avant le mois d'août. OK? Donc, j'avais envoyé de l'argent à Grâce pour qu'elle fasse les démarches. Il y a acte de naissance pour que na côte ça va dossier na l'ambassade pour que après le mariage aille tout de suite.
Ok, ça n'a pas été fait pour des raisons que j'avais expliquées. La personne à qui m'a confié le dossier, à Kena, je ne sais pas quoi, c'était une maman, elle avait accouché, tout ça. Moi, quand on a fait le mariage après, j'ai pris la charge de refaire les démarches. J'ai fait les démarches dernièrement quand j'étais à Kin, c'était pour l'anniversaire de Grâce. C'est là où j'ai récupéré tous les dossiers. Aujourd'hui, j'ai pris rendez-vous au niveau de l'ambassade. Il y a le rendez-vous qui est pris au mois de février. OK. Et donc là, je suis en train de faire des démarches pour accélérer certaines choses. Moi, ce que j'avais compris quand j'avais commencé avec Grâce, Grâce m'avait dit, Makamoya Poto, ce n'est pas une priorité. Ce qui est plus priorité, Tobalana. OK. Moi, aujourd'hui, avec Grâce, on est tous les deux d'accord que si on se met ensemble, il y a peut-être la moitié des problèmes qu'on a aujourd'hui et aux alengours résolus, parce que la distance aussi, ça pèse et ça fait en sorte que parfois, on va compréhension. Donc, moi, je suis en train de faire en sorte que tous allons ensemble assez rapidement. Pourquoi j'ai dit qu'elle doit arrêter le blog Internet? Parce que après le mariage, elle m'avait demandé si elle pouvait continuer à faire des émissions. Moi, je lui ai dit... Comment? Voilà. Et moi, je lui avais dit, si tu veux continuer à faire les émissions, il faut que tu arrêtes tout ce qui est analyse, tout ce qui est polémique et tout ça. Donc, on va s'orienter vers autre chose. On avait la chance que Chris, qui avait fait le truc du mariage, qui avait couvert le mariage, il avait eu une idée et on avait travaillé sur l'idée et on est arrivé sur le dîner confidentiel. Donc, c'était une idée qu'on avait réfléchi ensemble. On a trouvé des bon filon pour qu'à changer concept à émission. Donc, moi, j'avais trouvé ça très bien puisque j'ai trouvé c'est bien, il n'y a plus de polémique, voilà. Mais aujourd'hui, moi, je pense que, sur ce coup-là, je vais être très catégorique avec vous parce que Grâce, c'est mon épouse, c'est ma femme. Je pense que j'ai cette autorité sur Grâce. Et ça, c'est quelque chose que, vraiment, je vous demande d'écouter ça parce que c'est pour une première fois que je vais essayer de parler comme ça. Grâce, c'est ma femme. Si Grâce a un problème, je dois être là pour elle. S'il y a un souci, je dois être là pour elle. Donc, de la même façon, je l'avais autorisé de continuer les émissions à YouTube. C'est la même façon, je veux dire, d'arrêter aujourd'hui. Parce qu'il y a une échéance au mois de février pour qu'elle vienne en France. Donc, je ne veux plus qu'elle vienne sur les réseaux sociaux pour quoi que ce soit, je ne veux plus. S'il y a des engagements qu'elle avait pris quelque part, moi, j'assume ça aujourd'hui. Parce que je ne veux plus que ma femme soit sur les réseaux sociaux. Je ne veux plus. Et ça... Pourquoi? Parce que à chaque apparition de ma femme, il y a des gens qui font des interprétations. À chaque personne, on va manger au restaurant, elle fait un snap pour nous, elle publie sur sa page, pas dans l'objectif de choquer quelqu'un, mais ça fait beaucoup de choses. Et donc, je ne reviens pas sur ce que Maman Simplice a dit, parce que Maman Simplice a raconté ce que Grâce lui raconte. Et dans les échanges avec Maman Simplice, j'avais expliqué à Maman Simplice ce que Grâce ne lui dit pas. Ce que Grâce me fait, Grâce ne dit pas ce qu'elle fait à Brian, à sa maman. Hein. Donc, moi, je ne suis pas là pour expliquer comment sa fille me répond. Je ne suis pas là pour vous expliquer. Brian. Oui. Brian. Oui. Non, ça va être très long, maman. Ça, c'est le moment mais quand toucher bon, ok. Alors, parce que même si on a la grâce, grâce à moi, scénario, sauf qu'il y a une décision, grâce à ça, il y a une décision en place de pour dire que dans un moment il y a intimité où vous avez un binomi balai au fond du pays dans la douceur que ma femme tu vois t'as la boye la dernière dialogue il dernier na couple ok d'accord que t'as là eza boye ngana préféré aux la boye mais les autres non ya binomi balai alors décision na yo bête la biso mais ça a été alors j'explique maman ok maman Martine t'as raison parce que tant que fan d'aka besoin ba photo yo y a qui dernièrement oui maman Martine ah y a qui ngana pesa un conseil na ça oni oui ngabi pona nga même si boka anniversaire wana bon so ba image bo changote elle n'écoute pas maman Martine elle n'écoute pas le problème c'est ça j'ai seul problème avec Grâce pourquoi tu parles de n'écoute pas vous n'écoutez pas vous n'écoutez pas vous n'écoutez pas parce que moi j'avais parlé à toi quand je t'ai parlé Grâce n'était pas là mais après j'ai fait part à Grâce n'était pas là j'ai parlé avec toi j'ai fait part à Grâce elle m'a dit non eh oui au moins il faut apprendre quoi assumer à la vie est responsable il faut quoi assumer c'est ça qu'on appelle la responsabilité et puis qu'on dit quoi assumer quand tout va bien non même si quand tout va mal mais on dit qu'on mélange c'est ça un responsable ou une responsable
par rapport à ngai. Omoni? Ok. Eza na biloko yo koloba bovandi bino mibale na grâce bo solo bino mibale. Aza mwasi o alobaki na oui, o yo lobaki ke yo nde choix na nga bino mibale. Nous on n'a pas besoin, il y a pas de décision na yo o yo lingo pesa. C'est comme ça on a une décision o zo na pe na biso. On n'a pas besoin de ça. Ok, maman. On a besoin de décision té. Désolé, mais on a besoin de décision té. Ok. Donc yo ko solo la na mwasi na yo. Ok. Ko convaincre o talisa ye ba faille. Parce que pour la relobake, pour la makamini sur les réseaux sociaux, et ça a raison, ok, d'accord. Tout ça, c'est un micolo. Ok. Pour la réseaux sociaux, on a un lobby dans notre photo, dans notre chat. Maman Martine. Dans notre chat, si on a dit même pas, on a publié, on a publié. Maman. Ça, on a un thème, on a tous les cambos, on a discuté, on a monté. Ok. Si on veut dire, non, attends, filmer les archives, on a dit, mais tout ça va monter. Qu'est-ce que nous allons voir à tout les baloba? Là, on peut aller, là, comment on va aller pour ma héros. Ok, maman Martine. En plus, c'est ma petite chose. Maman Martine. Pourquoi on a débattu avec tout le temps, je suis. Ok, d'accord. Alors, maman Martine, tu as raison, maman Martine. Tu as raison. Mais je vais te... Mais Martine, maman, je vais faire une confidence. Faut que je vais faire une confidence. Brian, dites, olobaki, olobiso na landio bien, parce que ngape na zoko rabino. Olobaki ki non, oti solo ba grâce na lobiti. Olobaki bien, olobi bien ki non, grâce tango bala naki, yo mtoto isaki aba asonge l'internet. Oui. Je sais que grâce azaki na soumission et pas grâce azaka toujours na soumission et pas na yo. Est-ce que vous êtes obligé de faire un batuke? Non, yo tinda ki grâce. Non, ils ont amené bino mibale. Donc, sur le maramo, c'est important. On n'a pas besoin de tout ça. Bon, ok. S'il te plaît. Désolé, mais on n'a pas besoin de tout ça. Azaki na soumission ya koyoka yo. Wana maramu tout ozolo basiko il faut tata mwasa yoka yango po ndenge na raisonnement na raisonnaki ya ba ki internet mais grâce à ça ndenge wana te. Tango yo bala na grâce à façon la YouTube a tunaki autorisation pas na yo parce à respecter côté mobile na yo mtoksi grâce à son internet. Tango pas sur internet a tiré ko ça de mission ndenge ba do ça libosoté. A changer façon na yo ça les missions toujours madame Panzo. Ok. Attitude n'est toujours été une femme mariée. N'a pas camarade n'est tout le monde va soit ensemble été. Ensemble na monnaie va encore va sur la remerciement ya dîner pour ça qui ensemble na monnaie na ma camarade na monnaie sur na ma camarade été. Ok. A camarade n'est pas comme ko ina écoute pour à se méfier na bango. Et cela c'est grâce à zo respecter les instructions et libala ndenge salaka. D'accord. Azo tout ça. Ok. Parce que yo ndenge to na zo landa yo ozo que toujours taper toujours à côté. Nangai Panzu yo ni zonga na mwa muki mekano kufunga grâce à protéger ils ont protégé grâce té. Ok. Bon. To protéger té yo so bwana moi sinon c'est pas de quoi il faut les gars quand le belango té grâce à so les grâce mutaka YouTubers eza yo té ozo moi té yo mutu ozo taper à côté par rapport à Makambo. Pour moi je préfère avoir qu'on soit décision parce que grâce à bois qui ça des émissions comme yo permettait qui Yom to tindie, n'est-ce pas dans avant pour mes athées. Alors, pour grâce à Tika, pour moi je préfère vous ça ensemble. Pourtant vous êtes systématiquement en grâce. Vous faites des bidons balais systématiquement. Et que nous, nous avons qui poto grâce à qui charge de grâce à té. Vous faites ensemble aussi grâce bon. De mettre les points sur les choses. Pour moi, je préfère ça, ensemble, en grâce. C'est ça. Ok. Oui, maman Sylvie. Allô, Toyoka. Voilà, yo kaki ke Brian yaza makambo koloba. Vraiment na bane kozia makambo za benza. Omo za bina makambo za solide. Ça sala quand le mot ya bongo. Mais ko yo ka maman na yo kia mana je suis désolé on a appelé dessus. Ça ma eza makambo bana ko ya na meko science biso ba mama tena ba mikolo ko na kwa koloba ke. Ya si de je ka sakata. Ndia science biso. Non. Ça, c'est un manque de respect. Vis-à-vis de la vie. C'est un manque de respect. Il y a qu'on fait les services, c'est pas le bac. Il y a un gars qui s'est comme ça. Est-ce que si j'ai obligé de ça, on va tout faire un peu de l'intérieur.
eza makambo ya yeli biso na poka lelo otingi makambo ezali okela makambo wana yo manipule bato nyonso tu. Mais Grâce c'est mon épouse, maman. Maman Simplice, Grâce c'est mon épouse. Vous l'épousez? Na poka lelo nga kati brana so reconnaître mabe na ye ke na yo kisi ngasuya kaka ba famille na biso tous les deux côtés mais ba tu communauté to comme eloko pa ba libali comme quoi théâtre ngai brani na communauté bana na théâtre na internet moi ça matuka sangani atika da bizoba tu peux reconnaître mabe na ngai yango na be penza na so bo sunga biso na ba conseil ngai be brani bo sunga ba prière ba conseil demo azomemaka nga na internet demo azomemaka nga na benga bacamarade ya Grâce demo natika nga tranquille mpo napekisaki yo nabetaki c'était 3 fois nabi plus jamais kobenga bacamarade ya Grâce te plus jamais yo yeba na bato mosusu tanto yo bacamarade ya Grâce sona kasi boyebani ya pa osema na mariage na nini na bokokisi desante oza na bacamarade na yo oza na Grâce na libala tika kobenga bacamarade ya Grâce tika mpe kokota makambo na bango mais ozo continuer lelo eyindi kuna na internet mpo yo moto omemi makambo na internet mama ozongi susu nini ya sujet sika allo mama ozongi susu allo mama ozongi susu Maman Simplice, ozongi susu na sujet ya tolekaki déjà Maman Simplice. Toleki ke bongo papa na papa lobaki ke non to avancer non te tozongi sima te. Loba. Naloba shiko papa. Ndipo vale kuna mishato wana. Ozike kaba mama mimi lokwa biso. Kipsi na pata controverse na oncle ndipo tisa kwa kwa bishamso ke grâce à tika musala. Zela mama. Bino bozaba mama bibimba biso siko tozaba na mike. Zela mama. Brian. Franchement, on continue la tâche à Liboulou. Franchement, maman, on va raisonner pour les Liboulou, Brian. Pardon, on a la clé, on a la clé. Brian, continue. Allô, Tala, maman, Tala. Non, elle est partie. Elle est partie. Non, elle est partie. Ok. Elle est partie. Ouais.